Nanga okufa. Nanga ozokufa. Modo de chef de l'État Pessi, Bakati Rwanda courant. Na 12h ya lelo, bana nyonso bazaki na bakuvese, bakufi ya kokufa. Tobomana na Rwandais, tosila na Rwandais. Kutu soki afrise lelongo esusu te, na 72 to bokango. To bando luka banda kwa Rwandais nyonso, to boma bango. Population à s'exprimer. Ras-le-bol, il y a population et yokani. Ça veut dire que la population a se défoulé na injustice oyo Rwanda azosala biso. Giseni kuna na Rwanda bazole la balobi Kagame soki akokenda kende. Biso tokenda koluka ya kolia na Congo. Tokenda kosala kindumba na Congo. Batika biso tovanda kimia. Toyebi que président Félix aza ba traître. Na gouvernement ba traître. Na quatre assemblée il y a des traîtres. Il y a des peuples traîtres. Mais oya komeka kuta na population. Likambo c'est sous likambo gouvernement teza likambo nini? Ya population. Ce qui président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a concessé les faits na ba signature soit na makomi na ye biso peuple congolais tokotambola boye ti yeso koya soki akosigné ngo a signé pona bango mibale soki akosese les faits a sesa ngo pona bango mibale mais biso tokokota ti Rwanda tokokota ti Kigali. Rwandais to benye Rwanda ndenge baloba ke biso toza peuple ka moko alingaka masangana basi ke ezalaka nde tozaka patient mais patience na biso tango ekomaka na suka to débordaka c'est la vérité tozali mai parce que nous sommes les fleuves Congo c'est nous donc tozali mai c'est que mai basaka na affrontement te. En voici la fin pour cette guerre qui date depuis plus de 30 ans. Aujourd'hui, à l'est de la République démocratique du Congo, les Congolais se sont dit non, trop c'est trop, il faut ôter les mains. Même si on n'est pas d'accord avec les ambassades, pour Yebi, que le complot il y a 30 ans, bah, multinationales derrière leur pouvoir, Bazali. Banonde bakufaka, bana bakosi bakufaka te. Tomoni batu nyonso to ezala union sacrée ezala nini bolobi eloko te. Tokota Rwanda na mkono alukata ministre moko ya Gilondo pianga mbongo ngana okende na ngai Goma na sala posa na sala na barrière Goma. Yo Rwandais oza obe lokola kamwa quartier moko amuke lokola lingwa la boye. Ozo luka ocha tembe na mboko monene boti yo epesa mabele. Kasi ndo moni toloba ke basakanaka na mabele ya mama kasi na pumbuski ya papa te. Congolais à Telemi, à Lobi, trop c'est trop, et Sengeli, Tobatela, intégrité territoriale et Mbokanabiso, sous le silence complice, il y a communauté internationale. Ça, nous n'arrêtons pas de le dire. Raison pour laquelle vous avez vu que certains Congolais Bakenda qui exprimer ras-le-bol na bango, na ba représentation à Bamboka wana parce que Bazali complice. Nous trouvons très mal que Bissoba Congolais poto agir. Il faut nécessairement verser la violence. On n'a plus besoin de la violence dans ce pays. Ce qui est important, c'est de faire passer message. Wazalendo babouaki bombe 1702 morts na kati ya Rwanda. Pe badi bazonga simate fo bakota tiki gali. Ola kisaka kameke atungolaki ba Rwandais. Mais cette fois-ci pouvoir eza mwana nini? Nanga na problème na président Félix. Asa problème na population. Ondimi nanga ya. Ayana. Mbote na bino bandeko balandi ya correcteur nyo civil Rachula Caramel tokite na bino lisusu mokolo lelo mais kasi na humeur ya malamu te tozali vraiment sur terrain pour na koyeba lolenge nini bayimboka bako sala protestation contre agression rwandaise et puis manifestation pour encourager to pe ko soutenir FARDC mapinga na biso ya makasi pe wazalendo o bazali bongo ko manifester volonté pour na ko sunga bongo ba FARDC basunga mboka na biso qui n'est pas banguna te na boyende manifestation na ville ya Kinshasa tozali awa na boulevard Triomphal entre Lingwala et Kasavubu pa itoye kotela bongo lolenge ni bayimboka bazali kosala ba manifestation na bango kasi manifestation ya bayimboka ezali pona ko soutenir mokonzi ya mboka
pe gouvernement mobimba surtout pour na kosala halt à l'intox pour toi komona ba bilili ko tangola mingi na ba réseaux sociaux bazigoma basali boye babomaki babotolaki basalaki nde yango tolobi esengeli na biso na bino toyeba bosolo ya linini lokuta pesa linini kasi esengeli toleba biso toli ba kongomani tolinga tosala tolinga toteka mboka na biso na ba image ya lokuta te to na ba image ya mabete c'est to vendre image ya mboka na biso na ndenge longomani boza ebele bozo na biso de partout na libanda mboka mitema na bino ezali toujours na mboka na bino Congo na biso Congo mboka kitoko Congo mboka etonda kita etonda richesse ebele o ezali kosala ki banguna balemba te ba ya bongo kosala nungu pona koluka kuboto la biso kasi ndenge mokonza mboka lobaka ata 1 cm ya mboka na biso okende solo pa banguna te na boyende toali bapandisango au-delà de tout toali bongo bakongomani toali bongo baimboka esengeli na biso to partager to encourager baoyo bakosala mosala bango o bapesa bongo mbeka ya bomoi na bango mpona kosunga bongo ekolo bato pe biloko na bango nde yango toali bongo mpona kosoutenir bango kasi tolakisa bino en image sur place lolenge nini baimboka bakosala manifestation to pe protestation mpona ko encourager to pe koboya banguna bakota na mboka ko encourager baye basimbi mandoki baye bazali bongo kozala koloba oui mpona mboka baye bazali koloba non mpona kobotola bongo mboka na biso bandeko nazali kolinga kopesa bino matondo mingi mpo balobi komba ezali partout baye bozali bana mboka bolingi kosala komba na ndenge na bino na France na Afrique du Sud na Italie na Belgique na Londres na États-Unis na Canada merci na oyo bozali kosala merci topesi bino matondo mingi na bozali kosala kasi journal lelo ba manifestation kosala ma de partout yali na bangomba na mangomba makita bango nyonso to bazwaki bongo likanisi ya koluka bongo kosala bongo marche ya protestation pe marche ya soutien kasi na ngambo ya likita oyo babengi vision fachi ezali bongo likita oyo ezali kokama pa ya mwana mboka Jekobeya asanganaki bongo na Christian Lumu baimboka ezali ebele ba communicateur bato ebele ya lolenge na lolenge ba manifestation sala mipa bato ebele bazali bongo koluka kosala manifestation ya bwende to bito kita sotara total lolenge nini kasi toli ko telemela bato bazali ko profiter na sima ya marche na sima ya ba manifestation na sima ya ba protestation bazali koluka bongo ko profiter ko yiba bongo biloko ya bato ko panza bongo biloko ya biso moko bando na so ba kongomani ezali penza eloko moko to ali ko telemela makasi mukolo ya lelo population à s'exprimer ras-le-bol ya population et yokani ça veut dire que population à se défouler na injustice oyo Rwanda azosala biso yango tomoni toye kosenga na bandeko nyonso tu oyo tozalaki na bango oyo basali ba acte oyo ya vandalisme sepeli na note yango toye kosala appel au calme tosengi na minute oyo na bato nyonso tu bazonga na bandako na bango bazala calme en attendant mot d'ordre ou suite ya ba événement oyo tozali na kati ya kopesi tokozela baninga mosusu oyo bazali koya pour que tomeka kosala mise au point po toyeba nini tokosala dans les jours qui suivent mais au moins topesi peuple merci na ndenge bayambi mot d'ordre na biso na ndenge to marcher ensemble mais oyo esalemi ezali expression populaire ndenge tolobi yango peuple a se retrouvé une injustice ça veut dire que peuple a se défoulé peuple alingaki alakisake injustice oyo mokili mobimba ezotala bazosala biso yango tolobi tokondane baka isolé oyo esalemi mais vie humaine eza très important este na biso eza très important parti ya république démocratique oyo bazali kovioler matin midi soir eza important yango toye koyebisa bandeko nyonso tu totika na minute oyo oyo baplace oyo bazali bazonga na cité toyeba ndenge nini tokosorganize mpona programme oyo koya
message ezalaki misato oya liboso remerciement na ba congolais nyonso surtout ba jeunes icône na biso alobaka mokolo ba jeunes bakokita na balabala sans que bazela ba mot d'ordre ezali début ya démocratie vi makambo ezoleka na este bazoviole bamama na biso bazoboma batu par le Rwanda sous le silence complice de la communauté internationale. Le lieu ezalaki une mobilisation populaire et généralisée. Ezali expression ya peuple. Eza makambo ya ba mot d'ordre ya ba parti politique. Eza d'abord la jeunesse congolaise nde ba décider ba désapprouver injustice. Il y a la communauté internationale. Marche Nabiso ezalaki aussi un objectif, il y a soutien Nabiso naba soda Nabiso oyo bazako bunda pona ko surveiller ekolo et puis naba jeune oazalendo ba révolter lokola biso. To marcher pona ko réarmer ba moral na bango. Mais to féliciter pe ba force régionale pour baza ko appuyer ba effort ya FRDC pour na ba restaurer intégrité ya territoire ya mboka na biso. Ya sou kezalaki message na biso na soutien na commandant suprême de forces armées. To sengi na communauté internationale bien que to désapprouver ba violence pour ça ba acte isolé. Mais Tosengi, la sanction dissuasive ciblée contre le Rwanda des criminels Kagame. Tosengi, la communauté internationale, va se réunir le long du Conseil de sécurité, va pousser Rwanda à retirer les troupes naïe pour toboy les sous-makile Tanganamboka. Pour na lelo Tosengi na ba peuple nyonso ba kinois bazonga na ndaku ba éviter ba acte isolé wana o toza ko désapprouver mais ba acte wana elobi président Jeko eleki makila ya peuple te oyo baza ko kufa na est babiloko ba piller eleki humiliation oyo te ba congolais baza ko subir depuis plus de 30 ans. Nous condamnons en premier lieu la violence sur nos salariés. Parce que biso ndenge to projeta ke loko na biso toza contre la violence. Vous remarquerez quelque part, toujours beta bisolo ya quand il y a débat. Le premier, toi na meeting na municipal. Na quand débat to lingi comme règle d'or tolérance. On ne peut pas se permettre réellement de attaquer Moninga Poison à point de vue contraire. Nabiso. Et nous estimons quelque part, même si on n'est pas d'accord avec les ambassades, Poto Yebi, que le complot il y a 30 ans, multinationales derrière leur pouvoir, Bazali. Tout le monde du gouvernement congolais n'a sali fort au fond de Apple pour toujours comprendre que minéré na biso, il y a un homme qui a convoitise, il y a un monde entier, même na voisin na biso, pas seulement le Rwanda. Basé belé ba voisin na biso o elo ezota la bango jalousie ya ba minéré o tozanango. Mais nous trouvons très mal que biso ba congolais poto agir. Il faut nécessairement verser la violence. On n'a plus besoin de la violence dans ce pays. Ce qui est important, c'est de faire passer message na Union européenne, na USA, na ONU, va comprendre que le président a circulé le monde entier. Le Rwanda tue. Mais tant que le Rwanda tue, Mouto Atalaki Biso Azate. Biso Lelo Tobimi Libanda po en premier lieu. To témoigner solidarité na bande ko na biso ya Est oyo bazo kufa. Et vous avez compris que les Kinois ont répondu présent na ba leader na bango parce que ba Kinois bazo comprendre que lelo bato nyoso bazali ko mitia lokwa ba leader c'est pour leurs intérêts. Donc bazana a besoin à 100 nouveaux et tout le monde était présent dans la rue pour baloba que nous en avons marre. Et na likambo ya koloba nous en avons marre. To condamner kaka violence, to témoigner solidarité na bato Goma. Et les gens doivent comprendre. Bawazalendu baza ba soldats formés té. Mais bawazalendu ba lobby pour la patrie. Bakokufa, la patrie ou la mort. Quand on va la patrie ou la mort, biso apé
faut que la patrie ou la mort. Dans l'Assemblée provinciale, il y a déjà une dynamique qui est en train de naître. Au Batubazo comprendre qu'il faut nécessairement mobilisation et comme à tout azimut. Et dans la mobilisation, il faut nous à saisir désormais que humiliation, il y a 30 ans, tu l'as mis à vous. Pour FDLR et Kotawa, et ça va Congolais, tu vas réfléchir à qui? Opération turquoise. Moutoyo a réfléchi ça en gros, et ça le président Mitterrand. De cette opération turquoise, bisoto secourir le peuple rwandais, oyo bazaki na guerre na bango na Rwanda. Mais de cette opération turquoise, regarde ce qu'on est en train de payer jusqu'à ce jour. C'est le lourd tribut. Et ça kate mutubatu bazokufa. Faune. Izokufa banyama. Bazokufa. Le Rwanda se permet même. Il y a des algorithmes de montagne à côté naé, on dirait tourisme à bateau faut bien autant l'algorithme de montagne et comme à côté naé. En dehors il y a Romicomisa Lelo, importateur de taille, exportateur de taille. Il y a Colton, Lelo Lisusu à Kenabaliwa. Et pour une première, depuis Mobutu jusqu'à ce jour, les gens ont compris que Fachi est déterminé. Mobutu a côté d'égalité. Kabila père a promis qu'il y a un testament. La guerre fait zonga place et bandaki. Mais Kabila père a conquis que sa guerre. Kabila fils ne faisait que négocier. Mais Fatia yé a zongi guerre place et moutaki. Ceux qui a eu soutien à Bisso, vous allez assurer que na soutien wana guerre wana na humiliation wana et aussi là une fois. Ils sont les premiers, les premiers dans le terrain municipal. Nous appelons tous les Kinois à venir, place pour comprendre le discours Nabiso, na idée en place. Il y a quand du débat non à la manipulation. Et l'autre nous ont mobilisé contre la manipulation. Na 14 heures, Kolongwana biso mausolée, tozalambala moko na terrain municipal. Toyebi que président Félix Aza va traître. Na gouvernement va traître. Na quatre assemblées il y a des traîtres. Il y a des peuples traîtres. Mais oh il y a comme mekakuta la population. Likambo c'est sous likambo gouvernement teza likambo nini? La population. Nangaza déjà mouribon. Pe moto somba biloko wana ekoteka manango. Neti na film. Pe nanga otika lotsa makolo na mboko. Neti na film. Ça problème était. Nanga a un problème na pouvoir té, a un problème na population. Nanga a un problème na président Félix. A un problème na population. Ondimi nanga ya. Koloba na kosa les autres des choses différentes. Nanga ya. La protestation de l'homme ya kolakisa kwa congolais moteme sukie. Biso na tokenda bundana Rwanda te tozwaka bango ba voisin. Mais Rwanda ezozwa biso binemi. Pourquoi toza binemi? Moi ça mutu azate. To bomana na ba Rwandais, to sila na ba Rwandais. Ko to soki afrise le longo esusu te. Na 72 to bokango. To bando luka banda kwa ba Rwandais nyoso to boma bango. Na ba biloko kabila wana. soutien na bazalendo na bango. Gouvernement la kisi ke basa mibali et loko liboso na sepeli mode de chef de l'état pesi bakati Rwanda courant na 12h ya lelo bana nyonso bazaki na bakouveuse bakufi ya kokufa. Ça fait 3 heures d'état bakati Rwanda nini longo ni son séance de président de la République Oyoki Bawazalendo Babouaki bombe 1702 morts na kati ya Rwanda. Pe babi bazonga simate faut bakota tiki gani. Ola ki sakaka meke atungolaki ba Rwandais. Mais cette fois-ci pouvoir eza mwana nini. Voilà en direct neto le bito ko zwa bongo ba vie ya ba kongomani nyonso bazaki bongo likanisi. To pe mbele ya ko sala protestation, to pe manifestation d'abord un contre l'agression rwandaise et puis deux pour la soutenir FRDC mapinga makasi o ba pesa molimo na bango pona ko batela bongo mboka na biso kasi pona ko pesa pe lisusu soutien na bango na ba wazalendo
et puis soutien na bango lisusu na mokonzi mboka o ezali bongo les garants de la nation et puis na gouvernement mobimba ba kongomani batambola Kinshasa ville mobimba ezalaki vraiment neto benga na lopoto ville morte ba kongomani batamboli ba telemi ba manifester et puis ba protester alors to kutani na mon kongomani moko na kombo aide chef na kanisa bino no soboyebi na yango to nto baksa lisusu kanisa na ye na manifestation oyo ezalaka mokolo moko est-ce que tozali pe sûr na manifestation mokolo moko tokoka kimia to pendenge nini mbote mwana mboka mbote mama journaliste mbote na bakongomani nyonso bazali kolanda biso na oyo na nzela ya bilili oyo otiki mbetu na yo 5h du matin ozalaki déjà na balabala okoyebisa biso motivation ezali nini? Je pense que pour tout vrai Congolais, motivation est zatée. Que non, il y a quelque chose qui nous a motivé à sortir, soit parce qu'il y a eu un appel quelconque. Non, non, non. Je rappelle ici que Ezaki n'a mot d'ordre mon côté et Pesami. Eza n'a appel mon côté et Salami, il y a différents groupes politiques, soit il y a différentes structures. Mais comme un seul homme, Congolais, Salamouki, Sali O Babengi, expression populaire. Ça veut dire que ensemble, de leur propre gré, ils ont voulu manifester leur ras-le-bol par rapport à cette guerre qui nous a été imposée depuis des années. Maman, n'est-ce pas quelque part, Balobaka, chaque chose a une fin. En voici la fin pour cette guerre qui date depuis plus de 30 ans. Aujourd'hui, à l'est de la République démocratique du Congo, les Congolais se sont dit non, trop c'est trop, il faut toter les mains. Nayango, Omoni, Oeutaki, Kolekana, ville, province à Kinshasa. Je vous rappelle aussi que Salami Pekara na Kinshasa et Salami partout ailleurs. Lobby et Salamaki na Bukavu, et Salamaki na Kisangani, Lelo et Salami na Kinshasa, Lobby Boka Moatetango et Kosama na Mujima et Salami na Mbandaka, parce que Congolais a Telemi, a Lobby, trop c'est trop, et Sengeli, Tobatela, intégrité territoriale et Mboka Nabiso, sous le silence complice, il y a communauté internationale. Ça, nous n'arrêtons pas de le dire. Raison pour laquelle vous avez vu que certains Congolais qui ont exprimé ras-le-bol na bango, na ba représentation à Bamboka wana parce que bazali complice. Depuis plus de 30 ans, bazo pipé monté, mais ils sont bénéficiaires de tous les avantages et de munérés Yamboka Nabiso. Donc, Nayango, nous profitons de dire merci au président de la République qui a été très serein, que nous accompagnons dans toutes les décisions qu'il va devoir prendre en cette période, parce que tous les Congolais se rangent derrière lui pour nous soutenir dans cette épreuve. Il lui fallu qu'un certain Tshisekedi soit président pour que Makamwa Boye Salama, parce que nous avons vécu toutes ces choses et ça. Et le roi c'est parce qu'il y avait des complicités au niveau de l'armée. Mais avec l'avènement de Tshisekedi comme président de la République, vous voyez que les choses sont devenues sérieuses et aujourd'hui l'armée congolaise se fait respecter et elle se fera respecter davantage en récupérant tout le coin et recoins qui sont occupés par les forces négatives soutenues par le Rwanda. L'aide du chef, tu es responsable d'un média en ligne et aux alliés patrons, il y a Bakamomo ebele le kanabili ndeto baka dans le poteau sous la toile. Maye kolobama tellement moi mingi bazigoma, bazu RTNC, bazongisi, babomaki, basalaki. Tout ce que gérer aujourd'hui, c'est vrai que le ministre de la Communication, Patimi, a lobby à Betaki Mbela, Betaki Sete, pour la mambo pour les réseaux sociaux, mais quand même pour vendre image à malam pour l'emploi. Alors, mais il faut limiter, tout peut qu'on kata hémorragie. Bon, je voudrais interpeller les Congolais en général. Ça veut dire que qui que vous soyez, quoi que vous fassiez, s'il vous plaît, vous êtes d'abord en premier lieu Congolais. Ouais. Ose à la journaliste, ose à la moteki, ose à la nani, ou peu importe Moussala aux osala. Mais il y a pas que aux nous Congolais avant tout. Moi, Makila wana a patriotisme, que cette flamme est tellement épée la katina biso pour pour protéger et pour défendre Mbokana biso. Mais face à cette campagne qui a eu une flambée depuis 2 ou 4 jours, il faut que Munguna azali maele mingi. Sikoyo biso bakongole mingi bazaki mingi na distraction. Il faut to yeba utilisation positive ya ba réseaux sociaux. Lelo yo manipulation, intox, infox ezali mingi. Mongona moni que la meilleure de façon ya ko sala ko gagner sur le plan communicationnel, c'est d'utiliser les fausses informations, de manipuler les anciennes images, de truquer certaines photos, enfin de vendre la mauvaise image et d'embrouiller la population. Mais le coup là
Congomani mususu bazali très intelligent ba découvrir campagne wana yango to lancer pe campagne il y a invasion sur les réseaux sociaux, invasion communicationnelle et sengeli to télé maintenant eza que guerre à manipulation eza pe médiatique au moni bazolo to landa ki ogome koyi bino boza sûr que na mboko yo gome koyi Willy Ngoma asa la vidéo te a téléma asa la déclaration na meeting populaire nenge basala ka ba message au yo zoro lobake po batu ba confirmer que Goma koyi il fallait voir l'image de Willy Ngoma. Aujourd'hui, à 12h, on a vu maintenant image de Willy Ngoma. Une ancienne image, il y a Willy Ngoma devant l'aéroport, il y a Goma, il faut publier pour dire que non, les lots il récupérer Goma. Effectivement, nous l'air donnons. Il y a aussi des vidéos qui circulent même en ce moment. Dit que les lots aéroport, il y a Goma, ils allaient vraiment en état mongo très kitoko en comparant l'ancienne image et l'image d'aujourd'hui. On s'est dit mais pourquoi causer la coco c'est le commandeur? Effectivement, bango bazaka kana mensonge, manipulation, nde ba arme bazali ko utiliser. Mais comme nous sommes dans la véracité, je vous dis na minito atabaye lisusu balobi bazui Goma, ils n'auront pas 2 heures. Parce que force au phare de Sazanango, motivation à Zanango, soutien à Zanango, vous allez comprendre. Donc, soutien logistique, soutien financier, soutien spirituel au phare de Sazanango. Je pense que Willy Ngoma a zongi les lots, a récupéré 2 ou 3 quartiers et ne vivra pas pour longtemps. Donc, voilà un peu ce que je peux dire. Merci beaucoup à la chaîne, merci à toutes les personnes qui sont abonnées. Abonnez-vous davantage pour ceux-là qui ne le sont pas et pour rester en bonne conformation. Merci beaucoup, c'était Lady Chef. Mesdames et messieurs, correcteur News TV, Zali Bongo Kokoba, Momona Keno Balbi, Biso Bapandi Sango, combat na biso et les combats médiatiques. Moimboka, Mwanamboka, la diva, Biso, de Monio na Katia marche. Otiki 5 mbeto telemi, Tonito Yeba, marche, oh vous allez ko sala, Bitumbe Zaline. Merci Rachula Caramel, merci Balandia Correcteur News, merci à tout le monde, merci la République démocratique du Congo, diaspora, parce que tous la kawana pona on loba. Tant que tolema ki na mukolo lobby, ba misusu ba finga kibiso, ba lobby tala ye kuna yo zaboye. Na yebisa ki bino Goma eza tombé te. Pona ni tokoloba bongo, parce que on est de vrais Congolaises. Quand ça brille chez le voisin, tole la raté, to sepe la raté, il faut boza la kimia. Toza lokola baye bazozo mabe ya baninga batandi ngote, baye bazozo mabe ya mboka na bango batandi ngote. Nenge biso to lobi to pesa ki kimia pona ba mama o bazala na réseaux sociaux te, mais to mona ki baninga o babimaki ba bibi kapinga ba Pierrot Louara, ba journaliste nyonso ya Rwanda o babimaki me ba vivara na Congo. Yango moni to bima pona ko annoncer lelo to lobi boye. Ce qui, président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a concessé les faits, na ba signature, soit na makomi na ye, biso peuple congolais tokotambo la boye, ti yeso koya. Ce qui a consigné ngo, a signé pour na bango mibale. Ce qui a concessé les faits, a cessé pour na bango mibale. Mais biso, tokokota ti Rwanda, tokokota ti Kigali. Ce qui ba simbi, Toyoki, pendant nous Toyoki teke na Goma, moi na Goma kufi. Bande on a besoin de soda misato bakufaki. Que votre âme repose en paix. Mais ceux qui Toyoki, petit peuple, a kufi. Oyoki ba ole la giseni. Bazo bimisaka ka ya biso. Bazo bimisaka ka ya Congo. Bobi misape ya kiseni kuna bazolela. Giseni kuna na Rwanda bazole la balobi Kagame soki akokenda kende. Biso tokenda koluka ya kolia na Congo. Tokenda kosala kindumba na Congo. Batika biso to vanda kimia. Na babula ya mboka na bino balobi bande kona ngai boloba. Yango lelo totamboli na bambassade, totamboli partout. Pona batutu ya libanda bamona. Bamona na Félix Tshisekedi amona pona peuple ezana na confiance na ye. Si c'était à l'époque de gestion il y a 18 ans, nous avons le peuple bimate. Tobimi boye po tozala posa mboka na biso tokabola ngata kiteni ya muke boye te. Tokabola ngata madame Rachou. Oui. Tokabola te totamboli moya za makasi.
na effort ya mbongo ya mutu te totambola mpo na makila bandeko bakonzi bakufaka te petit peuple nde akufaka petit yaka boye bango batikala baorphelin na baorpheline bano nde bakufaka bana bakonzi bakufaka te tomoni bato nyonso to ezala ya union sacré ezala ya nini bolobi eloko te tokota Rwanda na moko na oluka ta ministre moko ya Gilondo pianga mbongo nga na okende na ngai Goma nazala posa nazala na barrière à Goma nazala posa nazala na Goma parce que na posa top kota Rwanda makolo tondimi bakota et puis boye bango bien baya nyonso bazalaki na Goma lobby ce sont bato bafandaki na kije ya nini ya Monisco na kati ya Rwanda na kati ya Goma rebelle moko akotaki te bao batamaki na pembeni ya aéroport basi bazwi bango bozala na kimia ebandi lelo tolala pe awa na palais du peuple lelo libanda bozala kana ba caméra na bino na deuxième épisode bozwa biso ya peuple africain. Pourquoi soki tozoloba ke ba juif akamundele te juif eza mokongomani. Maintenant tozotala lelo Donald Trump azotelema liboso ya etando ene na États-Unis koloba ke non azondima Yesu Kristo lokola mokonzi pe mobiki azali mutu mwindu. Cela veut dire ezali tango ya kebiso nyonso esengeli tofongola miso na biso milimo ya kimbango esi etelemi milimo ya papa Laurent Désiré Kabila etelemi milimo ya Patrice Emery Lumumba etelemi déjà molimo ya papa Etienne etelemi déjà kolobake Congo ekotikala kokende na mboka mopaya te tokobatela yango tina sacrifice suprême nde bomoni totelemi lelo mpona kolakisa ba Rwandais to benye Rwanda ndenge balobake biso toza peuple kaka moko alingaka masanga na basi ke ezalaka nde tozaka patient mais patience na biso tango ekomaka na suka to débordaka c'est la vérité tozali mai parce que nous sommes les fleuves Congo c'est nous donc tozali mai c'est que mai basaka na affrontement te monye Rwanda yaki po asala affrontement na biso tina mbala suka wa boye nde omoni boye totelemi mpona kolakisa eke toali basenzi te toali kaka bato motema malamu mpe motema monene mais basakanaka na mabele ya mama kasi pumbuski ya papa basakanaka nango te eza boye te bon sikoyo yo Rwandais oza obe lokola kamwa quartier moko ya moke lokola lingwa la boye ozoluka ocha tembe na mboko monene boti yo epesa mabele kasi nde omoni toloba eke basakanaka na mabele ya mama kasi na pumbuski ya papa te nde boye omoni lelo tolakisi bango. Correcteur News TV, Awande correction, Yaba News tout. Donc Awande, on assure quoi. Suivez Correcteur News TV pour avoir toutes les informations crédibles et fiables. Correcteur News avec Yemoko Rachou. Rachou, la caramel, check.